Mais comme vous avez vision, si à un certain moment, esprit on a monaka na boloko et comme extra ko bimelangai. Si et comme il tamo tanga Bible. Mais na koreko na bané ko koka ko yeba ko tanga Bible. Oui, au monai. Au monai mais lumière eleki. Oye bati mutu mwindu mundele, mais tu vois une présence devant toi. En plus, au comme stérilé. Hein, au commis la disposition dans toutes tes attentions izawana. Oye bati mais na yoka pe mkomusu na yebi na lala. Na yoka na simanzoto quoi. Moni mutuka ceux qui tcho d'échappement. Nebi musami linga moto. Et cela m'a bon pendant 2 heures du temps. Oui. Ma femme, la ganga. Moto na lobi ki nazo kufa na yebite loko ni salama. Donc ozo kama ke non moto milinga. Na ke na douche na vandi na mai na tonti na peignoir. Donc na lelabi na kufi. Na ke mo kita mukie na zongi na chambre na lala pongi moko après tu n'as pas l'idée. Un jour, le Saint-Esprit m'a apparu. Et puis nengo zotango vous comprendre te. Somba bakarne. Banda ko recopier Nouveau Testament na maboko na yo. Ko recopier Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 1 verset généalogie de Jésus. C'était comme ça. Donc albi nazo zongi son esprit ya bato yo bakomaki. Jésus 8e jour ya naissance à Jésus. Yangonde etomba mukolo oyo ba Romain babandi recensement mondial. Donc 8 jours soto bandi les premiers, les 2 tozongi les premiers les 31 tozongi okomo nati les 24 et ça les 8 jours. Donc naissance à Jésus. Na journée à circoncision et ça li Noël na bonne année. Yango mona balobi qu'il est le premier en tout. Le monde a été créé par lui. Or, c'est Jésus qui a amené l'intelligence suprême et la justice aux hommes. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. La nuance est chez Bissou TV. Moi, il m'a là, mon émission a nos réponses à nos questions. Il y a des qu'on a nos Brad Bumba, au bon messana ko bengaming, le mathématique de la presse. Donc, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux de nous suivre partout au monde. Les lots et Komba. Couvre-feu, Bissou a déjà de 21h à 5h du matin. Et voilà, na bamboka va payape misusu et komi bongo. Mais nzamba zo sunga biso tozo tikalate tozo landa ba sali na nzambe ne to mesana mo mesano pona koluka ko édifier peuple de Dieu. Na mokolo ya lelo toye awawa na résidence place pasteur frère. Je sais pas comment on peut l'appeler parce qu'il y a Mouralinto Bengaye, frère Fanfa, Aza Awawa, il nous vient des États-Unis d'Amérique. Il est ici à Kinshasa. Il est là pourquoi? Et puis Tomekato Iba, pourquoi? C'est quoi son but? Yosala Awawa na mboka na ye, oyo a vivra déjà à Kenag na mboka bapaya, lelo azosa lanzambe et azongeli biso awa. C'est pour quel but? Oyo ayeli na République démocratique du Congo, surtout na temps oyo yaba maladie ya makasi COVID-19, Aza Awawa to lukato Iba but na ye. Kokuna to ebi chaque ba vaccin et comme dia ko pesa ma to ebi te akimi vaccin to azongi kaka kozonga. On va le savoir avec lui ici. Bonjour frère. Bonjour Ndeko. Bonne santé. Santé, ça va, en forme. On dira bon retour, bon voyage. Ils ont partagé, hein. Voilà. Oui, mais sinon, merci Boyambi Bisso bien. Et je crois que bon retour, c'est bien. Voilà, bon retour parce que Zambo Kanayo. Alors, avant de décoller, Kumba Bisso a prière à Mouki parce que tu as une cause à la présence à Kolo. Bon, déjà, point à prière, et là, tu sais, pour les chrétiens, prière, ils ont clé. Mais ils ont la moto, moko l'accès biso ko sambele na utilité na place au sambele. Jésus a lobby montagne était na miso ya bato pété. Alobi kota na chambre kanga porte. Et tant aux sambele lo sambo ezali lisolo na yo na papa. La prière ce n'est pas quelque chose qu'on peut les jeter comme ça. Oui, avant okitalambe to sambelaki. Ngapi na sambelaki. Otikaki mokolo pa nzambe. OK.
prière na eza ko accompagner yo ezala bongo pa ba chrétien ni surtout comportement na onde toza lango besoin pas ta prière c'est on les fait dans les secrets et surtout za une église to resembela na temps la prière et surtout ezosenga école toyeba makambo ya nzambe na ko sambela na mission te. Je suis là pour porter ce message oyo nazala ngo na média et ce qui est senga pe ke na te nga pe na osenga yo tikela nga plateau na yo na komisa ngo cher so na silisi ozongeli plateau na yo. On peut pas mélanger des choses. Wow. Vraiment. Je dis merci beaucoup à Naba abonné na biso nyonso balandaka biso déjà plus de 105 000 abonnés. On vous demande aussi de vous abonner massivement na chaîne na biso chez Biso TV. On est là. Alors, nameki obenga pasteur obi mingi frère. Pour nini ka ba bengo frère Fanfa tandis que naba photo ba profil on rappelle que vous venez des États-Unis d'Amérique. Alors, naba profil ne tozo mona oza libosa cher, oza pasteur, te oza ka frère. Oui, et bandi frère surtout parce que na wuti na makolo ya montute déjà ne balobaka ke to na lingomba na zaki boye na ki mokambi na bon yangele ki bongote donc c'est pour cela na eu opportunité ante le kwa bandero mososo donc na zaki motomo ordinaire du coup na lali na lamuki mangambo changer la bongo et naza frère mais message oye soit pesinga nde et kokiko memanga na koma spécial pourtant ba bingi yo musali ya nzambe oza spécial donc tant que frère apôtre Paul a benga maki frère mais comme apôtre par rapport au Yesu matissé par rapport à travail à salaki moni ngana yebite Yesu osuki salanga wapi na bandi na nuka frère nzele za mulai et so benga pasteur na roboya te mais na ko préférer frère c'est que nous baba consacré au te ndi baloba kaka te salama déjà parce que tant Yesu apakoli o mafuta et koki et tant ozu baptême ya Saint-Esprit et que mon seul nzamba peso baptême ya mai au botami ya mibale Yesu akoki ko salela osusu lo lenge nyoso ya lingi papa molimo bazali o makamba yo nde toyoka papa molimo pasteur mutabimisi ngai boye bazali. Oui Jésus a pekisi to benga moto papa père donc il y a qu'un seul père Jésus qui l'a interdit dans la Romain et na Matthieu je crois bien que papa na biso za moko et l'évangile que nous prêchons c'est Jésus-Christ qui nous a donné. Donc yo suko soko zo ki ngo pa ya moto ke ne retourna e ce so ya zo ki wapi au moins na suka nango bazangi moto. Donc race nyonso bazala kana envoyé spécial o ya outil directement et pas ya Jésus afin que évangile ezala collé na tradition na logique ya bamboka na bango ya biso race ezanani. Yabiso, c'est Jésus. C'est Jésus, premièrement. Jésus. Nabi Jésus-Christ était Jésus. Oyabotamina. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Et tant a commis Christ le loin de Dieu, celui qui est né ni de père ni de mère. Jésus-Christ. Parce que oyebi ceux qui m'ont accouffé. Ceux qui m'ont accouffé, ceux qui bakundi moi soulagement pezalaka. Tobanola la libanda omoni trolia bien te matanga matanga sili tozongi ndako pona Marie pezala bongo Marie mère de Jésus pas celui bakundi mwana na ye bon azongi na mwa bopemi mukola liboso ya mibale ya misa tupe omona mutabane ko sokola te mukolana ake osokola ça veut dire que matanga commence là mais Jésus a bota mesos. Donc, tu as Jésus, na Jésus-Christ. Na Jésus-Christ. Na vivant na ye, il était jamais appelé le Christ. Messie. Bandima kate kaza Messie. Messie. C'est après la mort
nde Jésus est devenu Jésus-Christ, c'est parce que akoki yango moni na makomi balobi ke mystère caché de Dieu de tous les temps koyeba Christ. Donc ce boyebi Christ veut dire bokoti na tangu ya Nzambe. Donc ba mindele ba kote na tangu ya Nzambe parce que apôtre Paul azalaki moko ya ba israélien mais azalaki pe romain. Parce que abotama na Rome par rapport à la naissance na ayaki romain. Ya ngoto mpe banga ba kangi ba sale mabe défense na ye yaki ya nationalité na ya mibale. Donc il y a biso race. Il y a biso race, before ça peut pas Jésus. Apôtre Paul la joie qui ont pas Jésus. Oh balongola qui est biloko koya qui na miso lokola bekai. Biso pe yeso atali biso. Atali ton frère qui est en face de toi que je suis. Alongoli nga pe biloko zeleki lokola bekai kangama ki biso. Or ce qui veut dire moi, donc ça veut dire mon race. Donc aye singa message pour le peuple noir et que banana Congo et voilà nous sommes venus. Wow. Yango nde pena clé yango wana eza message eza pona peuple noir. Peuple noir. Yango na kasa ko mema biso na tanga kombo mususu na katia mais bon c'est pas le cas. Non. Peuple noir dans le sens que l'évangile est universel. Mais jusque là tout est version oyo ba paya baela ki biso. Tu vois? Oh mais ma biso un peu boyé. Tout ça non na kati. Version nini au biso to za kanango o il fallait pas to za nango. Oko yebsanga ba doctrine est belé na Congo je crois. Et différence c'est ça wapi. Peut ça ta différence na Bible église hein, surtout bien na église. Dans la longoli ba musulman nini biso ka ba chrétien. Ba chrétien. Hein? Différence c'est ça entre église catholique par exemple na église moro église de réveil moro, soi-disant réveil. Différence c'est ça. Soi-disant pour nani. Réveil ba koyi ko lobango na monoroté. Réveil tant balamoki. Mais contexte nous est différent là batu ça va vous créer des problèmes hein? Non, église de réveil est-ce que batu bazar réveil? C'est ça éveil yango batu bazar éveillé balamuka déjà. Balamuki na nini? Yesu soko yebi faut kufanzala. C'est ça? Obi Jésus ça. Soko ozana yo kufinzala. C'est vrai? Contradiction ezo sala matoué baté. Contradiction te alobi senganga na opesa yo. 60 ans salaté, 50 ans en église au salaté, 40 ans salaté. Okufi. Oyebi Jésus. Na oyeba Jésus te parce que bino mbongo na ozo nazo tchera ngonde mabonza. Ah OK. Donc moto azwaka mabonza wana alakisi yo Yesu te. Alakisi yo lo mososo. Mboka oyo bayebi Yesu ezali mboka oyo evandi na justice ya Nzambe. Or justice ya Nzambe ezali Jésus parce que loi eye pas ya Moïse. Mais loi condamnaka même na ba innocent. Biloko bungi na kati ndako bato bazaye combien 5 mais mutayibi moko bino 5 bo condamné. Yango moni Jean 1:17 lobby. La loi a été donnée à Moïse mais la grâce et la vérité, c'est ça la justice. Donc boza 5 boyibi eloko mutayibi amoko mais bino 5 bakangi bino. Mais par la grâce toyoka moko. Et ba oyo baza na vérité nga kutushamba na clé longwa timo yo za na clair muyibi. Donc la grâce et la vérité c'est ça. Donc la grâce et la vérité eye na Yesu. Or ce to va na grâce to solo là des présidents au huissier équilibre ezali donc motaku fanzala ozate. Mais soy boyebi ete vous vivez encore dans les religions. Bozo kanisa mutuma uta na mapata ko ina BP. Ata to vivre na religion te mais politique na biso pas en place. Vous voyez, to bito ko tamso politique te mais na osala ndenge nini. Vous voyez? Merci mon panze sango. Nani asala mokili? Nzambe. Asali bata lebi moto aleki moto biloko nyonso to mokili. Religion ali boso na mokili na bato ezani. Reconnaissance, il y a un Dieu créateur. Il y a un Dieu créé religion.
mais cause à la chrétien ezali par rapport na ngote parce que chrétien azobota Miami ba les deuxième naissance. Donc eza par rapport ya création auto monate mais création ya mi balé. Or la création à liboso c'est là où il y a la reconnaissance des deux créateurs. Oh c'est toujours aussi Dieu. Mais le coup là c'est dévoilé dans nos têtes au tikala en phase moko physique. Na phase on a physique mutaza mokonzi l'état. Apôtre Jacques Alobi religion à sol les alika o ezali ko sunga ba orphelin na ba veuve. On suppose que badnos ba na mboka na ba salaka. Mais ba veuve akufeli mobali age poussani moi ça les a sauté. Moi n'étique papa zate maman zate donc ba za na charge à bunta te kara diamant te kara or te kara banzeta mboka na komona l'état. Religion ezali l'état. Te kara bino passeport assez la rabilo banzela foyer banzambe. Donc ce qui religieux baby l'état pesa au beba. Oui parce que ba nan bataille à midi. Sikoyo eza ce qu'on a montré ko pesa siko ki bo motone na ebisio que loi était donnée à Moïse. La loi ezali eloko est parti on a makomi ezotangisa biso gestion. Boyo karabalo barabadim. Mais parmi des dîmes il y a lelo babenga ngo ba taxe. L'entreprise va foutre ta taxe, l'individu va foutre ta taxe. Tu comprends? Et ça dîme. Parce que Moïse a qui d'un côté le rôle ba mokonzi ya ba na Israël. Il bazara ba wumbu, ba salaté, ba dirigeate. Ce qu'il faut lobby ba comme na mboka. Faut bazana gestion, faut ba yekola. Yango ba pesela bango ba mibeko wana ko futa boye bo futi boye. Pourtant bo kokota na mboka et tourner. Voilà, merci beaucoup. On est là avec le frère Fanfa. Il nous vient des États-Unis d'Amérique, Aza Awawa. Question avant tout qu'il y a un témoignage qui est le frère Fanfa. C'est pour la première fois que je suis chez Bisso TV. Je sais que peut-être ce ne sera pas la dernière, mais maladie de coronavirus. Aux États-Unis, comme déjà, copier ça vaccin. Le on a béni moninga moko que je salue Yves Mingedi, à aux États-Unis habité, babani ba koko, ba mikolo, bazokita. Est-ce que au kimi vaccin on a été pour les années moi jeune, papa ba koko bazopesa. Après ba koma na ba ajo ya bino oyoyo, ti ba koma na ba biso oyo. Au kimi yangote ou soit au ça la ndenge nini parce que même si ba bingo ko marque de la bête ainsi de suite, au ça ndeni na vaccin wana. Vraiment, question na yeza mutuya nzamba pambola yo. To kimi coronavirus te. To ngato ya na mois d'août. On a yenga mon côté. Oui, na mon équipe ezali ba to bazali. To outil de partout au monde. Partout au monde. To yé pour une évangélisation sans église déjà. Pour église ezati. Na mukili lelo église ezati. Na yo za na église na États-Unis. Te. Église bâtiment ezali. Mais aussi que la mission moi ndenge moko bo église de zolobe photo yo kana bien omoni photo kana bien église eza na kati ya mitema ya bato ebotaka mbuma ekreaka équilibre na ba action ya bato. Mais ce qu'on a vu en Afrique ça n'existe pas. Na anglais babenga ngo selfish. Individualité les qui makasi j'ai collectif ezati et l'accès qui besoin d'un état d'esprit mon côté c'est mauvais veut dire ne pouvez bien sauter ce boy ba qui est sous la direction moko tozong na coronavirus est un malade épidémie et touché mokili na sala bémission na lobela sur coronavirus. Batebele babangi sabatu makambo ebele na kati gouvernement nyonso tout ya pays o ezali développé bakoki koboma peuple te parce que ba yebi yesu batebele ne bandele bakansaki lokuta mais l'état o eza responsable l'état o bazo vivre na justice bakoboma peuple te ba yebi ke nzamba zali Jésus a frappé. Il y a même des salles en Zambie, Kebisi Batou, Bobanga, Ezabliwa et tout ça, mais loin de ça. Eza virus à liboso te take mon kili. Mais vaccin,
sida pe yaka tozoka ba vaccin te ti lelo pe mais yango vaccin wana nde watu balobela problème. Mais sida pe comme na ba électroviraux et tout ça ils ont pesa ba tout vie. Yambango le vaccin ya corona ta. Ah mais faut la gravité elle kambuna Ki okimi yango ou pas? te na ko kimate mosala yeso kimate. Oui, mosala yeso kimate surtout que l'état ezali branche moko ya bana na ngai. Tu comprends? Donc en tant que serviteur à Jésus, je vois ce que les gens ne peuvent pas voir. Tu comprends? Et ça, ils ont un autre programme, mais avec d'après en décembre, c'est qu'il y a un programme qui était déjà établi plusieurs mois en avant. Donc c'est rien de ça. Tant qu'on a sur les vaccins, on va prendre les vaccins. Parce que ceux qui beaucoup de doute, en fait, ça la dollar, na yo, nanda kubanda kulia. Ça la compagnie, na yo, pe banda kuba restaurant, na yo, ça salté. Mukile bandi le loté que les gens bâtissent au pesa mukilo et pas ya diable. Mukilo c'est diable de. Donc s'il y a un problème le gouvernement va revendre une solution, ba gouvernement là ba yebi yesu. Tout est qui chassati. On a vendu en Amérique, na kita na reprendre na ebola Angleterre. Mais kaka na ko débrouiller na ngala anglais na zo musala. Rappel ba congolais que okinda mingi DV loterie bokoma bino ba kuluna kuna ko beta déjà il y a un point très capital. Moto avant j'ai par la DV loterie a épargné déjà a échappé dans na boire ngunda. Premièrement, c'est quelqu'un qui est propre devant Dieu. Abouki lokutate. Yami Bali, c'est quelqu'un qui a demandé un visa par son propre choix. Mais pour Obeta DV loterie, ils en ont donné, ils en ont quatre. Tu dois répondre à ces critères. Tu dois avoir l'argent. Tu dois répondre. Aucun namboka mo fo banda la vie yo mo fo en ambongo. Parce que là 2006. Tu comprends? Donc tant que tu qui n'est bon. Petit ou gagné, tu dois avoir l'argent. Prise en charge, ils ont quitté net. Prise en charge, ils ont déjà. Parce que faut que nous misions en charge. Il y a une prise en charge, veut dire que nous vendons un endroit comme Moutouana. Ceux qui basent à 3, ils sont comme à 4e. Et il faut que ça revienne. Il faut que combien pour que nous basons en charge pour aux en alerter. Ou que nous vendons un compte na yé. Mais si on a l'arna, on a pris sa prise en charge. Tu comprends la prise en charge? Voilà, on a en charge. Mais si koyo qui congolais est commis cop, il y a même rabat. Comme mécanisme congolais qui cope côté. Et comme boya, Robenga. Na ba mécanisme na kolo ba na TVT. On dit merci. Na ba oyo ba eda bango. Mais na mikanda oyo komama pour okena lote. En fait c'est un route très noble. En plus épargner biso pe epesi biso promesse oyo tozana. Parce que je crois bien que nanga poto vi nanga témoignage nanga ngala yebi yesu na kati ya boloko. Voilà. Comment la prend. Donc logique en weza bongo. Logique est que je dois être propre d'enseigner. La tape mindele bazo vérifier vi nangai na kombo na kenela poto. Na kombo babotaranga. Na marmino so na sala. Il faut ezala na uniforme nde yesu sala na yo. Un pasteur à bois Kingunda, c'est un péché parce que la plupart des cas, ils ont le kuta. Ce qui est à solo, c'est que Yibimbongo y a l'état koto outi. Voilà, merci beaucoup. Frère, tu vas continuer. Alors, tu as comme un point d'abisso, il y a témoignage. Lelo Oyoyo, frère Fanfa, pasteur, hôtel Mpénacheur, Namboka Bapaya, Ozote Yape. Bande comme ce Congolais na ba étranger ba ya kapé wana ozote ya bongo. C'est arrivé comment au comme lelo oyoyo.
kosala penzambe ezaka boetola mukaki mbala moko ekitelio la parcours moko esalamaki témoignage nous qui édifié bato belé bazolanda biso déjà je dis merci à maman Aminata Bilé qui nous suit depuis Londres parce que na yebisa qui est déjà na okutana na pasteur Fanfa. Alors, il n'y a pas vraiment. Il y a la direct à la Nangumbala Moko, à la Nabiso depuis Londres. Merci à toi, merci à mon petit frère aussi, Vernon, Bilé, joyeux anniversaire à toi. Alors, c'était arrivé comment, papa? Lelo Oyo, tu fais un peu bouillir, tu peux taper les solos à Kolo. Merci, mon frère. Donc, au peu, ça moi minutes. Moi, si ma prenne Noël Liboso. Problème. Oui. Au moment où Kinda Bamboka wana ya bapa ya kuvanda. Normalement, peut bindeli pe baya oibele. Au moins, mon kilo déjà nous ambassallons à Salabiso bateau. Et ça, le monteur, boché mafuta, boché carburant, boché batterie, énergie électrique et continue à katia monteur. Ba piston est comme un mouvement. Atayo muto salara monteur wana. Tant ba piston est sala mouvement kocha mo bokote. Et katayo. Donc mutu pas abongo. Obotama na Congo, obotama na Rwanda. Ozali libre. Ya kokende na mboka oyo yo olingi. Et on change nationalité. Ya pe ko changer en fait, c'est ça en fait. Ce qu'on changer mboka, faut changer nationalité. Bibliquement pesa bongo. Bibliquement faut oye bana no Bible les anines. Pour le bibliquement parce que tant mutu accueilli place faut akoma intégrer. Faut la nini wana. Sinon te okozala lokola peuple o ezalaki liboso Israël bakenda na mboka mo bazalaka jamais intégré bazalaka bakonzi bo suka baumbu bazalaka na ndeko na bango azaki gouverneur ceux qui premier ministre Joseph et comme ba esclave ndé c'est que ça peut normal ceux qui aboki ngunda mutabaki ngunda po akende koluka kuna ya na tamsu culture wana ya nango boye mais moyo akende za taboki ngunda c'est ça nazo yebisa yo eza mabete. Mais par rapport au niveau moko boye évangile et ko okoki ko kangama na yango yango na lobi ezali na ba option. Tu comprends? Donc pour nzambe asalela un certain niveau et ça dépend des pénales passé na yo. Eza collé. Tu comprends? Donc kobima na mboka na bandenge nyonso to eza volonté ya nzambe pour mutu azala mukilo nzambe asali il est libre. Soka boaki ngunda l'état on est payé mukanda yo boya mais conscience a mutu wana ye moko ayebi likambo ya sali so conscience wana yango nde yesu asambisaka. Donc eza très profond. Parlons quelque chose à la qui est témoignage ta vie témoignage na qui kake na motema kozonga na témoignage mobimba eza be émotion ebele na kati yango nde vraiment to ranango pour ça surtout je biso pe moi temps mais nazalaki motu lokola yo nga na nga musala nzambe te ki motu na normal mais la kanga maka tant bakanginga il y a un problème à famille. Tant bakanginga et au sala que la carte il y a détention wana assurance moko mungongo moko lobinanga comment ndeni comment na prison bakanga il y a problème familial on est allé famille c'était problème avec moi et ma femme tu comprends donc il y a eu problème à famille et na débordé qui j'ai débordé na action nanga j'ai débordé et la police tourne en boka de droit hein tourne en boka mibeko quoi qui prend mais tant que cause version nanga ko mona que c'était émotion tu comprends et qui émotion donc na sala qui action mabe na buka porte ndako tu comprends ça qui le mot accident ya ndako voilà. Donc les policiers qui kanganga tant on accueilli voilà et l'autre sala qui na silika nzambe ayebisinga funa bosa nango au moins nzambe nenga ki na moto et j'avais pardonné batunyo so bazala ki na histoire wana et bandima ki te er wana ki na limbisi mais la limbisaka ezala ki déjà bilembo nzambe azo préparer nga on a quoi koyeba te
C'est pour ça que ça va diminuer kanda na vie. La colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Ceux qui kanda ozana kanda déplacé, senga mutuana pardon avant bokabwana. Un chrétien a koki kola na la kanda te. Ola lina diable. Donc na ramuta ba kanda mingi. Donc ça la kanda makasi okaboye mo boye. Minga mo mais pourquoi ça qui on? Kanda moko boye. Même famille nanga ba yebi daso ba so na muto ya ça kanda makasi. Ce n'est pas normal, c'était comme ça. Après conscience nanga ekuzongi en place. Ba singa limbisa petit kakanda. On a 4 prison. Et vous mettez car mon na moni juge ba singa acquitté. Azongi nanga normal. Mais après une année ba ko kanganga ya viol à mineur. Aux États-Unis. Bah quand on est aux États-Unis, tu peux faire si c'est moins 50 ans de prison et sur aux Américains t'es mbalamoko lipapou. Les Américains t'es donc on a bêta 50 ans en prison après les papous et belé bas en prison. Et belé bah surtout bah congolais belé sont dans les prisons. Et belé. Comportement. Kozanga koye ba yesu. Au koufi déjà. Et au sala, Kati Bakanginga, c'est alors la libousou suko vraiment présence à Saint-Esprit. Jésus, dans une forme corps, mais tu ne peux pas les toucher. Il m'a rassuré car Obi Misanga en place. Condamné déjà. Parce que quand viol, il y a malam ou il y a mondele za malobate. Après ma campagne, comme américain. Est-ce que peut se connaître? On va changer combo. Na va changer combo histoire wana ekui. Et on a changer combo. Donc les lots sont battus combo na fanfan makenda. Au betchango na Google. Au moins histoire à vilanga. Parce qu'ils n'ont pas mondele. Et tu vois, oh non, il y a un témoignage, non, tu vas payer qui n'a kuda, yes ou te. Prévezate. Comme on a fanfan makenda, béton on a Google aux histoires. On côté à prison. N'engue bakanga, ils sont les aguindengé nini. Ils ont on a Google. So béton on a Google, il dit malango na date, na jour, na ben, non c'est ça voilà. Et voilà. Na date, c'est en 2013. Comprends. Donc c'était comme ça. Et il y a eu Bimisanga. 6 mois après, on a commis américain. Et le c'est impossible parce que casier judiciaire est baby. Mais en gars, ils ont qui restaurer. C'est ça en autre mis restauration de l'église de Jésus. Donc comme il m'a restauré, il va aussi te restaurer. À restaurer Congo, en Afrique, Mobimba. Donc, dans mon coussé, il y a un dans les bongo après. Mais comme on a une vision, à un certain moment, esprit on a mon na boloko et comme extra ko bimelanga. Si comme il t'a mon tanga Bible. Mais na koré ko na bané ko koka ko yeba ko tanga Bible. Oui, au monai. Au monai mais limbien releki. Oye bati mutu mwindu mundele mais tu vois une présence devant toi. En plus au comme stérilé. Hein, au commis la disposition dans toutes tes attentions izawana. Oye bate mais na yoka pe mkomusu na yebi na lala na yoka na simanzoto quoi. Moni mutuka ceux qui tio d'échappement ne bimsa milinga moto et salama bon pendant taba 2 heures du temps. Oui, ma femme la ganga moto na lobi ke nazo kufa na yebite loko ni salama donc ozoka manke non moto milinga na ke na douche na vandi na mai na tonti na peignoir donc na lenabi na kufi na ki komo kita mukia na zongi na chambre na lala pongi moko après tu n'as pas l'idée. Et c'est aujourd'hui je peux dire que Dieu avait sorti des choses dans mon corps. Donc, après Wanande, il y a moto après
Saint-Esprit pour rendre une visite et c'est ni nangana tanga Bible. Papa na bani autant tanga déjà Bible. Mal bosso font la Bible dans la prison. Mais voilà nga li bosso na font la Bible qui na zu matin na prison. Prison na poto hein. Na poto. Donc awa kuto rien. Rien, awa kuto rien. Awa tozaki bata bikenda kenda. Oui, vivez ma place voilà. Mais d'attaque n'est pas c'est classe n'est pas. Voilà. Voilà. Donc tout bata bikenda kenda, c'était ça. Donc nous temps la Bible en prison et comme il y a recommandé, voilà. Mais je comprenais rien. Nous autant écriture, nous autant nous comprenons l'autre. Un jour, le Saint-Esprit m'a apparu. Et bien nous autant on comprendre te. Somba bakarne. Banda ko recopier Nouveau Testament na maboko na yo. Ko recopier Nouveau Testament. Donc Matthieu chapitre 1 verset généalogie de Jésus. C'était comme ça. Donc albi nazo zongi son esprit ya bato yo bakomaki. C'est là. Aujourd'hui Matthieu chapitre 1. Au communion sorti Matthieu na sukesili. OK na wa mibale. Oui, na ke na Marc. Si ce encore Nouveau Testament na psaume. Ti na Apocalypse. Obandi na Genèse ti na Apocalypse. Oui. Et exercice on a mkola liboso na zalenga moko. Et quand tu cries maintenant, tu dois comprendre ce que tu es en train d'écrire. Ça travaille. Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. David a koko ya Abraham. Ding David a liboso. Abraham a zongisima. Natikali wana. Nazo koma makambo funa comprendre. Na comprendre ni place wana. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham agenda. Bazongisi Abraham na première position de chose. Donc, et si zunguluke quoi. Natikali wana na penser ki soute. Ba yebisinga ba kotanga na esprit ba to ba koma ki soko lebisanga place wana da oyebani. Natikali wana. J'ai fait des erreurs que pongi ila anga wana. Lobi nango. Cet esprit et ko expliquer nga. David, c'est parce que Jésus est venu par la promesse, non par la chair. Deuxième, à coquille si loi où il a été donné et pas il y a Abraham. Il y a un beau fête à Noël. Il fait un autre. Ah, fête nanga. Ah, voilà. La Bible, parce que on peut passer Noël, les gens datent dans la Bible. Pourquoi? Parce que Jésus a coquille si loi et circoncision. Jésus a botami 8 jours après, Bakenek aussi les circoncisions sur la loi de Moïse où il obélaki makambu il y a Abraham. Et c'était donné à Abraham au circoncis après 8 jours il y a naissance. Et Jésus 8e jour il y a naissance à Jésus. Il y a ngonde et tomba mukolo oyo ba Rome ba bandi recensement mondial. Donc 8 jours, soto bandi les premiers, les 2, les premiers, les 31, tozongi okomo nati les 24, et ça 8 jours. Donc, naissance à Jésus, na jour na à circoncision, et ça Noël na bonne année. Il y a un monde à Balobi qu'il est le premier en tout. Le monde a été créé par lui. Or, c'est Jésus qui a amené l'intelligence suprême et la justice aux hommes. Donc, les 31 sont aux 8 jours et ça le 24 ou le 25. Le 24. Sont aux ongi, Tosuki wana tobandi lokasika. Tobandi lokasika. Bobandi mukili ya sika na Jésus. Yango balobi lisumu koteki pa ya dan ibimi pa Jésus. Donc, tant que vous êtes allé sur Abraham, il y a dans l'Ancien Testament, tu dois être révélé pour parler de Jésus. Sinon, beaucoup de gens ont combo. Mais, beaucoup savourer le colabiso banouindo. Tu y bien na combo, tu savourer na noté.
Et on a rendez-vous pour la première fois l'Afrique, baye. Qu'est-ce que vous reprochez aux Noirs? Parce que Zaka bayindo baye bité. Vous reprochez quoi? Nous reprochons en tant que Noirs. Il n'y a pas l'équilibre, il n'y a pas l'amour. Moutuna mouta vivre na genaï. Moutuna mouta même l'État qui peut kayata la population. Ça fait 60 ans. Bato nyo so banda Afrique ba koufa, donc il n'y a pas de personne à condamner. S'il faut condamner, ils vont nous condamner nous tous. Tu comprends? S'il faut condamner les serviteurs de Dieu ou bino boche biso na ba erreur. Non. To condamner bango ndeni. Boza komi boaki na bozo komi tiana ba poison, bino ka basala nzambe. Boza ko sala oyo surtout na réveil parce que yoza catholique té, yoza en catholique té. Donc tu peux quand na ramba réveil wana. Non. Na biso que réveil ezate. Réveil yango ndeye. Bolingani bino te yo lobaki a pasteur wana zaboy. O wana parle ba pasteur fanfa wana lukuta. Entre vous. En 2018, na senga ba pasteur bakanga d'église. Na lobaki ba o balingaka Yesu bakanga. Au monitant balobi ya bien bazar ya mabe bazali. Qui gagne, qui profite à ça? Diable mutazo profiter. Yango Yesu alobi kedo yebisa basali na ngai. Bakanga bayoki saba o yangate son. Mutu moko akangite. Suka na lobi soki bokangi te nzamba kokanga. Église ekangamaki te. Ekangamaki. Or depuis église banda et c'est kanga de la porte. Ah oui, kanga qui fongo les ak église akala. Comme église asika. Yango toye. Voilà. Yango toye to komi vraiment okende na suka ya émission na biso moko lelo ezaki oyo ya biso ndeko frère Fanfa à Mboka États-Unis. Alors poto kende mingi na suka vraiment pour ezobiso mwata mingi te lelo oyoyo tango obani kokoma wana tozaka na témoignage au suki place wana olala ki pe pongi parce que et trouble ki yo le binango esprit molimo musanto ye et guider yo. Oui, na comment expliquer neni nzamba expliquer nga parti na ebisio kaka fils d'Abraham, fils de David. Or David pourquoi? David parce que David est mon lobi est l'homme que Dieu ne rend pas compte de ses péchés. Et c'est ngona mutu oyo nzamba tali masumu na été. Donc Nzambe atalaki masumu David te parce que David alaki na promesse bokondi ezalaka na nzoto te ezalaka spirituel. Donc yango moni tango babengi Yesu mwana na Davidi Jésus lobi te ngana mwana David te. David y est beaucoup poussé par le Saint-Esprit, a dit le Seigneur a dit à mon Seigneur assis-toi à ma droite que je puisse faire de tes ennemis mes marches à pied. Yé mon cas bengue Seigneur bino bozo bengue fils na ye. Au moins que Yesu aboy. Mais ti lelo ba chrétien ba sambela mo na David on le sambela na. Manque à écrire. Faut qu'on y ait likambo na profondeur. Donc fils de David aussi c'était seulement la royauté. Bokondi. Yango Yesu aza le roi des rois. Donc c'était comme ça. Donc dans le langue wanande ba expliquer nga Matthieu Sili, Marc, Luc, Jean, l'évangile. Il y a des apôtres de Jésus et des témoins. Marc na Luc baza ba témoin évangile. Baza qui ba disciple à Jésus. Matthieu na Jean ba apôtre à Jésus. Donc Yesu après à salari qui a zo mutu bato libanda o ba kosala ba koma par rapport ya ba recherche na bato ba koma par rapport ya histoire vécue afin que to koka kozanga eloko moko te. Donc on est sur le Noël na nouvel an na lobion parce que li ka salari ba recherche. Donc tant to yebi déjà première date ya recensement mondial parce que ba romain bazan la archive. Donc ils en a date non date ba bino to bandi vaccin. Date on eza. Dans le balobi, restauration d'église de Jésus, il y a qui n'époque à coronavirus, donc référence Isali. Bah scientifique bah kobi mi sa date. Il y a un moment na vision Noël. On va passer comment la Bible était parce que besoin la révélation était. Et Isali a comment mais littératirement.
et salamaka mukolo oyo recensement liboso et bandaka. Donc date ça. Ezo kokisa loi o balobi ça a été devant Moïse, j'ai tout accompli. Et il a dit je suis pas venu abolir mais tout pour accomplir. Moni. Donc ce qui mutabi abolir, c'est qu'il faut ebunga. Mais Jésus est bien que Saint Testament est bon et que ça là. Mais avec Cilicia on des pouvoirs, l'accomplissement. L'accomplissement est plus fort que l'abolition. Ce que Betty champion du monde aux yeux sentir, Moutona Zara champion. Accomplir en gros aujourd'hui. Mais ce Moutona a Koufi peut champion té. Mais bakolo ba match retour la au beta yo. Mais yo au Betty aux yeux sentir pour côté si jubilé. Asili. Pour ba longi nyon son la Golgotha. Tout était accompli, point barre. Rien n'est côté combo à Jésus, Jésus supériorité, même combo à Nzambe zongi sima. Bo combo ibengana kaba demo iza combo moko ya Jésus Christ. Yo bengana kaba demo na combo Nzambe. Sors au nom de l'Éternel. Non. Parce que tout temps il sort à Job. Satan a quoi solo na Nzambe. Pour na sort à Job. Donc au moins que comme Nzambe Satan a qui maté pour y mutakelai. Mais abanga so mutabetaye mutaboma ye mutasabulaye. Donc tant que Jésus Christ a qui mis donc il y a une différence. Il y a restauration. On te benga bandeko bayana Yesu. Bayana Yesu. Toyeki toyeki lo banzambe na ba gauche na droite mais toyé na évangile. Voilà. Merci beaucoup. On a des témoignages nayo, tu qui ont eu témoignage mon peu touchant parce que oui bah rapide bibliothèque les lots oyo nazoyo kamolo mususu moi particularité moi pas nayo na même façon ya ko décortiquer ba question même façon ya loba c'est je glorifie Dieu ya okutana nayo ya ozala nayo voilà. Alors mission au boyeli et puis nombre boyeli au bozali awawa but wana et puis programme wana ya monde peuple de Dieu banango pour ça. Oui, tant la Zalaki en 2018, j'avais lancé l'appel que nous avons un poto, nous avons la conférence parce que il y a un prophète, parce que batuno se bat prophète ya bato ba bonne de quoi kala. Apôtre nani papa Simon Kimbango lobaka ban vuluzi ba utalibanda ba koya. Mais papa Simon Kimbango komaki mosal kosela Nzambe à travers à Jésus. Parce que avant papa Simon Kimbango azala kosela Nzambe Bible ezalaki te. Mutu mo répété ayebani na sima papa Simon Kimbango ka ba kosela Nzambe azate. Donc tant mindele ba na Bible. Papa Simon Kimbango je crois akutana na makambo lokolo nga na kutana nango je crois. Akomi na langage mosusu. Mais ça pas si batou tant on a ba yebi mais pas Bible ba comprendre. Aye ko comprendre que batona ba ya comprendre makambo ba uta libanda. Effectivement pour tant la Bible comprendre nango ezo sengo na va na mboka moko rekenda te. Donc parce que si autant nango jour et nuit. En fait faut bunga. Moutana za suna ba camarade. Naza na poto naza ba masalanga bazali to kolela. Mais moment donné tous mes camarades ba mona anga soute. Na bunga parce que maman sala na mona na ndé. Maman ça musuko abwa kisabiso parce que c'est impossible na zana bino. Talent bilo abozolia. Donc en plus faut lire jour et nuit. Ozana place moko boy kimeza, ozala pe na mboka moke au salaki. Bazo futa parce que au salaki. Donc ezala babilo ke belé na kati oyo ezokende de père. Pour na tokoya na résultat oyo tozala ngolelo. Donc tant banon soani ki nde eboti oyo tozala lelo to bengi la restauration de l'église de Jésus. La restauration de l'église. Voilà, donc tozali ba conférence partout dans le monde dans Koloba. Donc on a tamboli ba pays presque ebelé Europe et conférence na biso asuka ezalaki na état ya Michigan. Kunande cette conférence à Souka. Donc un mois après, Mamba coronavirus est bandit. Donc c'est là où
vraiment tout ça ce côté comme cours biblique à travers internet na nzela ya Zoom donc même ya Kishasa misusu bande de kokota donc wanande to kolisi lisanga na biso donc bazali bango nyonso déjà restauré dans des toyé tout mikili donc tout partout tozali donc Asie, Europe, Amérique, na Afrique to sangani awana Congo donc pona kosala musala oyo toye kosala bah tourner déjà Salamaki partout en Ezaki Libanda il y a RDC pays Afrique hein, si on peut le dire alors les lois aux en République démocratique du Congo conférence il faut ezala alors c'est quoi le message oyo oye nango awawa na République démocratique du Congo et puis conférence ekozala basée sur quoi au bateau déjà base atana goût yeba conférence et puis est-ce que zaka na Kinshasa au Tambola na ba province ebele na tous les 26. Merci bien aimé to appelle na Brazzaville donc awa les 26 na Brazzaville les a les 3 donc tozo même les solo ya Yesu Christo né na hauteur koloba ke ezamba la liboso grâce noire ba yeba Yesu eza choquant be bande ko balimbisa na zoloba o ba pesa kinga na olongola te na bakisa te donc oui donc et sidiki te il y a un nom qui est décidé tous les noms. Ainsi dit Jésus. Amen. C'est ça. Voilà. 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 Donc, ainsi dit Jésus-Christ, il y a un autre sala. Donc, à Sangui Sibiso, à Memi Biso, Tozo te ya Yesu. Donc, à Wato présenter dans la conférence Jésus. Dans la conférence, dans la Okende, nous avons décortiqué Jésus. Et bateau bazala qui a adhéré, to sangani. Le Saint-Esprit a comme côté yabiso de comprendre l'écriture. Na utu koloba wake batangi sakinga Nouveau Testament. Mais neni na bien Ancien Testament. Donc après avoir kotangi sanga Nouveau Testament na komi na sagesse. Na komi muto abuanya na komi muta maele. Nde siko na koyeba biloko bikauka. Omoni. Nde siko na bien Ancien Testament. Sacerdoce lévitique. Mais tandis que ce sacerdoce a été déjà maudit avant qu'il se naisse. Ce qu'au Genèse 49, verset 5 à 7, Jacob a maudit Lévi. Na Simone. Abi a olongola bango na Jacob a disparaître bango na Israël. Mais n'est-ce sous bango bazaki maudit bango ba comme ba sacrificateur. Est-ce que vraiment quand si sacerdoce on est que musika? Non, donc message ezali à Jésus. Kolongo la batuna bolonga ba esclave bokoma libre. Et tangu batu ba koma libre pays wana e bongi. To que so ko boka ngunda te biso pe ko biso tangu biso pe batu ba na ko boka ngunda pa na biso basali ba papier asali solo na eza bien to vérifier to pesier mukanda apo misali ezali. Wana taiba suite na ngo mais parce que to yokoli yango photo zongisa pas sincère mondela longwe kuna yozo avec nationalité na biso mais biso to sali yango tangu biso to yebaki yeso te bango bayebi apôtre Paul et Monga nous connaissons à partir dans partie bango bayebaki basali c'est grand parti biso pétrosi c'est comment on veut pour Maya. Voilà, merci beaucoup, on est arrivé vraiment à la fin, il y a entretien à biso avec les frères Fanfa, merci beaucoup. Il y a qu'à répondre à un appel à biso date c'est calé le 26 décembre pour la conférence de presse wana à Kinshasa. Mais la conférence biblique en même temps de presse. Voilà. Donc toujours présenter restauration au monde entier. Donc ezali batubaya koyoka lilo banzambe vraiment yako sakanate. Rendez-vous ya liboso ya mokili depuis oyo mosali na apôtre Paul alonga ki etumba devant apparaître Constantin parce que il faut ba rappeler solo la Bible. Voilà. Donc avant on a déjà un rappel avant le 26 moi ndambu ya ba journaliste Boyambayo
Donc toza Yves Pan et Kibumba Brad Bumba Penenga Fandiawa et puis Alvin Bea. Donc on fera en sorte que tous Zoyango, tout Panzayango, parce que les 26 déjà souka oyo lobby il faut tout décortiquer nengo lobby kombo ya Jésus batu ba yeba yango malamu yango wana. Vraiment bandeko na nguya à Saint-Esprit Yesu sera pesi vision apesaka provision. Liloba nzambe eza eloko ya kosakana na yango te. Donc faut azo mériter miloko ya minene. Et surtout biso africain siko photo sepela et comme ngonga biso peto te ya ba nation mososo. Merci beaucoup frère. Nzambe ya bolingo apambola bino. Merci beaucoup à toute l'équipe chez Bisso TV. Merci à Bob Boukassa qui était derrière la caméra. Merci à Chic Moukadi. Alors, merci beaucoup à maman Aminata Bilé et puis à mon petit frère Vernon Bilé. Joyeux anniversaire à toi. Profite au max de ton jour. Alors, papa, s'il faut, à contacter vous. Tamsuna ba prière, azana posa, aluka ndenge nini, ok kosolana, mosali na nzambe. Moyen ni nezali, o ba ko contacter. Merci bien aimé. Ba ndoko ba ko contacter biso. Numéro roche la bango en écran si c'est possible parce que naza lango la motute. Oui, donc il y a États-Unis wana. Il y a États-Unis tout ça d'accord. Donc WhatsApp no eza wana. Muto aza na Londres obenga yo na. Muto aza na Londres akoki ko benga parce que numéro langeza na bemiso ele kakala. Bemiso na sala sala. Ça chez Bisso TV c'est pour la première fois. Vraiment bandeko ba contacter frère Fanfan nanzela ya restauration de l'église de Jésus-Christ. Donc le numéro est que numéro il y a restauration de l'église mais ezayanga. Ezayanga donc bandeko baye ba ki frère Fanfan za soucier mon côté. Tozali des millions des milliers awa na mokili yo tozali. Mais bandeko oyo ba senga pour na prière pour na frère Fanfan nazali ceux qui même qui coûte na futa bien na comme si ko ozali ceux qui sengi na osala. Ya moi boyo ebi poison peut commis dans l'église aux ankine donc koluka ok non bongo te c'est le point de presse biso bank ça biso te ya mi biso ke bachela ki au poison kana tamuki oye bandi olela lisusu nzamba tiki biso bank ça biso te. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là portez-vous bien, bye bye.